Hey! En plus, pour les fanatiques, tout au balanda 5e génération, la plupart des gens sont Wengeman. Donc la plupart des belé basa Wengeman, ba fanatique balinga ferré, balinga fali, balinga belé basa ba fanatique ya Wenge musique à maison mère. Mais pour eux, on paye, on a payé parce que après concert, on décore na soliste. Aux ana malade, monsieur le connu no bois qu'il est décolocoliser au fimba. Bon. Au l'attaquer le comment on a le beau qu'on a eu ya rouge eza qui t'en dit pour eza qui t'en dit moi bon limisa na benga on salité eza lamba ya mutu normal te ke bakati qui t'en dit balati na le boko au l'attaquer le comment ya rouge mais eza un peu le quoi makila eza ko un peu moi bizarre ezo dembe la singa eza ki singa ni attention aya ya budi zumbi akidila hotel dilange. Aya kudi zumbie masanga kidogo ya bango na zombe parce qu'on a bimi nan. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Maison Awatosa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nimeyevite. Yaka, tokisina metro, chateau ngutia da kayau. O kayau awa. Uzumuna kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mun dazabo asaka so mina bila metro. Pakata mukolo boya itakuta kutamsanga. Isaka ni ngaba ba mingi. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de Côte. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé. Ba mama bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama. Banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mamumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na nsima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Akwala oyo evimbisa awa. Ola vimba. Non, yo somona te. Oh la eloko evanisaka mabala eza mpona mibali. nalia na ba mbisi na ba restaurant ebele na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndo bokoliango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka.
solo. Voilà, merci, 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 merci. Bonjour et bonsoir, ça dépend de vous messana côté l'émission Cléco. Merci Nabino, vous avez tellement mingi na mukili mobimba. Merci Nabino, vous êtes à la mission mukili mobimba. Merci les autres, vous avez Sabino kaka ba kamile kakina kati ya Arena Grand Paris. Donc na poema presque ba musicien nyoso yo bazala kina Arena Grand Paris à Oueranson. Tout pe sa félicitation na Igwe de la Forêt Oueranson retour à Paris, retour na kati mukili Lyon azongi. Voilà. Et là, et comme ici, Salwana Mbalali Boso depuis Batongi Yamo Mouta Betakuna. Ni Mundela Betakuna, ni Moutoumouitou. Mbalali Boso depuis Batongi, aller dans Grand Paris, où est la sonne Mouta Fogolia. N'est-ce pas qu'on fait le cola à Fogola qui a dit dans Arena. Na kama na conseil ya wega parce que de la forêt bano le kaka golf bana mikiba za lebele ba génération oyé concert wana ça veut dire les abana ya ba vieux o bazaka na ba 2 ans 3 ans 4 ans kaka botika na tantine biso toke concert a wega botika na tantine bana na ba mona na wega te mais bana bazo crier le ko ba kufa Oueranson apesi na winge musique ma maison mère apesi devoir na ba technicien ya salle wana po ba bomisa salle na bango po alinga obuka salle na bato salle nga obuka bomoni ba buki ba porte bato bakoti bato bamoni air tato yebisaka bino boyaka ba concert avant bolinga oyeya concert avant te bino bozwi chance ozala na public biso tozwi chance ya kozala na babaki ya komata na podium kosala mosala partout mais retour wana eza likolo ya soki oza likolo ya podium. Non, non, non. Ce qui moi, c'est dans la zénie, il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois à Obota. Parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que c'est un peu les autres tindika. Donc vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que musique on a dit. Na préféré qu'il n'y ait pas ni ba soliste ou ba qui concert wana. Kimba vous saluer sur la plateau. Kimba vous solo bonsoir. Bienvenue dans la plateau Nabiso. Merci beaucoup David Mombele. Et merci Nabato Bazota Labiso. Et merci na régie aussi. Après vous concert ouais, normalement si vous êtes là, moi ça n'a pas sa robote. Tant que ça na zemi, tant que comme na terme, tant que bota c'est soulageant. Donc pour nanga na zomona lokola moi na bota mi si donc voilà, na komi à l'aise quoi. Comment na yo ezalaka kimba solo ou bien ezalaka Luxembourg. Bah Luxembourg ezalaka ko kimbangu solo ezapeka à Luxembourg. Donc eza nous sommes beleza ba kombo nanga. Donc Luxembourg ezalaki Bill Clinton Monseigneur Dangbe. Na PC mbote ko tazali azolanda biso et le roi de la forêt yene mtapesa ngai kombo ya kimbangu solo. Kimbangu solo. Voilà. Donc vous avez qui musicien il y a Bill Clinton. Voilà, tout à fait. Au sein de combien n'était pas Bill? Pas Bill, na côté depuis 2006. Donc on a longé fin 2008 après on a intégré Wenge Musique à Maison Mère. Maison Mère. Ouais. OK. Les loto beta dans ma solo ba ndeko ba tabiso ba boka libanda ba comprendre que baton ba beta qui concert munene o lelo internet ezo zika ka ya kopela moto. Donc voilà. Et ça li oza en face nanga. Concert wana tan yo mati. Nini yo remarqué na après concert. Concert wana tan ngana mati normalement même nanga moko j'étais étonné nazaki vraiment tozaki na sir na musala ou estalama qui est le roi de la forêt. Donc côté spectacle la raté. Quand on a vraiment même biso moto yebe que loko ko raté. Mais ezaki loko mo o yebi que après 15 ans il y a absence. Après sans album na marché, bo yebi que moro tes en préparation et bimi na onté. Mais a osé il y a ko cha concert na sala munene bongo dia en fait pour le roi de la forêt pour ngai vraiment isa ko kamwa ko tuté parce que tobeta da basala minute tobeta ba Zénith de Paris tobeta mais o ezalaki ya ko bang un peu parce que musique na de comment qui ba combattant ba ya ki ba bougaki musique un peu alors ezalaki retour à roi ezalaki lo mo be faut ezalaka show mais tant na mona ki sala na li boulot na ngamo ton na coach na bi le logo après na yo comprendre que
spectacle na ba kolona ngo. Ce qui le logo là au bêta double Zénith. T'es na bêta Zénith de Paris. Au bêta Zénith de Paris. Ouais. Kota la Zénith de Paris au bêta qui na arena grande Paris au bêti. Au bêti siko na Wilson. Différence ces années. Bon, différence ces ali au monde étant au bêta qui Zénith de Paris. Na moment na musique izalaki. Koto BCBG bêti, Wenge bêti, quartier la bêti. Donc on est vraiment concurrence, moi est loyal. Donc c'est vraiment que musique est sur le terrain. On va comprendre. Mais dans les lots où la musique est sur bon, on est na kalaté, tout comment qui vraiment un peu dérangé côté la production à niveau international. Voilà, différence n'a encore de gaza yangwana, mais dans le moment où difficulté zala qui na concert na Paris zala quitté, mais toyé le roi de la forêt a tourné si bon pour na différence zala yangwana, pour na kalatando banga na biso ngote, pour na kala ezaki ki oche toche, oye toye. Donc les lots siko na ndenge makamé comme okendele ba kai comme belé. Tu vois, 5e génération, bima, ba ferré, ba fali, ba tutu bazawana lelo. Différence pour nanga eza yangwana, mais naïro mona que le roi de la forêt, aza toujours ba fanatique fidèle. En plus pour nanga na mona ba fanatique tout au balanda 5e génération à lelo, la plupart ya bangona so ba ba wengeman. Donc la plupart ba te belé baza ba wengeman, ba fanatique ba linga ferré, ba linga fali, ba linga et belé baza ba fanatique ya wenge musique à maison mère. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Na concert wana tanto sali kolo na mona ki entrée à Billium to côté Bill na solo na yo. Ouais. To kana eloko wana. O beta ki na entrée place makami bandi bila mati. L'entrée là qui je crois que beta qui Hey! C'est à tout ça là. C'est là, tu as biso presque belé na bandaku, na moni kuna déjà boss Jimmy Bella ou azota la biso. Boss Ibra pardon la biso. Ouais. Tu peux sambote pe na César Bort Ngabi, merci na yo. José Dikila na pesi yo grand merci place azota la biso Magenya protection oyo ezo protéger ba entreprise belé na kati ya Congo, to pesi yo mbote Krisa Luko kipoto na poto. Mon ami Jires Peugeot Joana a sepela ki na concert wana. Alors Kokota, pourquoi were al ponaki Bill erazo mata yoza à côté solo? Non, parce que mon elo comment boy pas comprendre. Tinga la vendre trona Bill Clinton. Vous comprenez? Donc Bill Clinton soka za wana ngana dapo parce que t'es derrière mon pousser pour zela ma danse to propager fallait tout ça là ngo. Et on a profité na benga bateau ba vraiment ba tout ces plaisirs bon vraiment bazaki na posa Bill a PC belé. Et on te bien si bon vendredi on a liaison to robeta ba samouraï na Bill Clinton tout ça on a liaison. Normalement image ya Wenge d'abord faut tout à la flamme kapaya. Vous comprenez flamme kapaya ça là trop ba japonais ba sali trop tout ce que ba vient na biso wana tout ngam na zandeti le quoi bransard donc na balade sanga quelque chose mo boy donc ça le quoi ngai na ko se représenter bango nyonso wana. Alors Bill P à part ça na vana na Bill Clinton to beti trop na Bill Clinton donc to yebani baje donc c'est ya tali ngai ngapi na tali to yebeli ko to kende to kuna berger tout ça total la sima donc c'est Bill tali ngapi na tali to yebeli la place to kende et le roi de la forêt bi que Bill Clinton azala trona kimbango na Luxembourg donc on est senga ki to pesa makambo na to ngana yebi la yi donc Bill ayi ngapi na yi
donc c'est bon olataki eloko moko na loboko na yo ya rouge eza kitendi ya ndenge nini po eza kitendi moko ya bon limisanga na benga ngo salite eza elamba ya motu normal te ke bakati kitendi balati na loboko olataki eloko moko ya rouge awa mais eza mpe lokwa makila eza ko mpe mwa bizarre ezodembela singa eza kisinga nini David Mombele elle voit pasteur une église autour na pasteur une bible bon ani comprendre donc musique on eza na kisima ya solo hein ngana mama kisida na ebiso ezalo ka pasteur ayo côté autour na pasteur pour nous une église ou une bible ah ouais oyebi ke wera so na yaki na soliste na ye dangola ouais na PCP mbote kotazali yayo yango abetaki ouais abetaki mais abetaki parce que orchestre ça bango doit travailler na Kinshasa mais ni salami ke wera za de na soliste na ye azali na soliste pe azuli visa azuli pe billet hôtel makamuto aye na ye mais bazwaka yuza la wana pour pousser na pemini parce que aza capable la sala nyonso yo ko sana wenge omoni mingi balobaka na famille soki bazozi problème babenga pe bayaya ya mikolo po baya kotia mwa liloba na famille quoi soki bayaya liboso miso bazu contre temps ata mwana mibala ata mwana misato aya koreprésenter donc ça veut dire que les rois de la forêt aza papa na biso papa bana ebele et ezalaki mpe kaka ngai moko te en fait porte ezalaki mpona bato tout ozo comprendre bato tout oyo bazalaki disponible bakoki koya le roi de la forêt alingaa boya bango te mais kobenga kimbangu eza lokola papa nabi papa na sens que biso toyebi basekri wana parce tobetaki daa basala minene tobetaki daa bazénith de Paris tobetaki bazénith de Paris et confiance wana autant na beti zénith de Paris na betanga moko et le roi de la forêt biki pourquoi pas tobenga kimbangu na yaki kocha soliste na biso pour y appuyer la première fois na tu vois on sait jamais parce que na équipe pour la DD parce que musu na beta sala munenete problème pour ya boye mais problème on peut y avoir na payer parce que après concert ndeko na soliste ozana maladi mo so lokoni no bois kile ndeko lokoleza au vimba non est-ce que le connaît au vimba après concert David Obe makambo yokela wapi le connaît munene za au vimba le connaît mais vimbi après concert le connaît vimbi ya soliste wera yaki na équipe ouais il faut abeta na yo oyebi ke le connaît vimbi David Mombe yo mto informer ngai na ebilote ozo informer ngai ba ebisa yo bongo to so ngwana osima muke so ngisa muke sima muke pas bill et pas bill oyebi obeti combien d'été pas bill depuis 2006 na 2000 fin 2008 obeta balbum na beti chikimbwa na beti palpitation totale zana to banana malem to kana chikimbwa na bato ba otala biso chikimbwa chikimbwa ezaki après tu as une palpitation totale de aya ya budi zumbi akidila hote dilange aya ya budi zumbi masanga kidogo ya bangu na zombe basko na bimi na nzungu na ye
après na ye Monsenzi bafente bango bakimi Monsenzi na ye Kimbango solo. Voilà. Secret nous ezakani. secret na ngeza travail nalalaka trop travail na travaillaka butu nakobanda travail 22h ti 2h Yona na forma yo. Otala nani mingi. bon naloba yango zala bemission bato ebele nazalaki nandotala trop flamme kapa ya natalaka trop flamme nabondotala mpe fe na nga ale makaba mais mingi ezalaki flamme koto batechnique na onosepela vraiment na batechnique na ye badéplacement misapi donc yango moni toujours à chaque fois na honoraka ye toujours yango moni ntongo lobi samedi ntongo nazalaki liboso ya 10 000 personnes na kati ya arena ntongo nazomona bato baoganga na tali public wana ngai na obeta mais na pensaki na flamme kapaya donc il a beaucoup fait en fait quand j'ai regardé comme ça moi je me suis demandé j'ai dit mais comment on ça là pour comment asala nini tu vois et lelo oyo image na ye même si akoma pasteur na pesi mbote kota zali flamme kapaya mais quand même yende muta créer nzela pour biso toya Yo olungwa maison mère pourquoi? nga na longoye maison mère ezalaki par rapport ya makambo ebi ke mère azalaki elefante azalaki esenga efona tika nalanda mikanda mamibelebele ndo senga baprésence na ngai tu vois yango moni natikalaki mais maison mère tolongwa te eloba le roi de la forêt mo alobaki mikolo akomo pesa biso sikoyo médaille modile on a zama le roi de la forêt le système médaille modile donc ça veut dire que okoza na boulot okoza la biseka babikanga bisaka tokende yango moni arena pe salami nazali na mamibela osala nazali na ba contrat ba place ebele fallait na kende mais na kenda ki ton le roi de la forêt beti sifla bikanga bisaka tokende yango to yena arena pourquoi esala maka na wenge merci Chris Ndongola pourquoi esala maka epa na bino na wenge musicien longo alibela te to monaka tout le temps héritier watana be azonga pembeni ave na ye to monaka jani azonga tout le temps. Non, en fait, bino siko na wenge na bokese mususu ezalaka so mutaki akeli bela. Nana mona te bise moi katela te azongi pas Koffi Olomide. Non, parce que wenge est entreprise à monene. Parce que wenge est tant ba former bino, il faut bolongwa. Bat mususu batika, bat mususu ba former bango. Ezalaka bongo. Eluka mwana azotanga classe akotika la na deuxième te formatera deuxième, troisième, quatrième, c'est comme ça. Et wenge est école. Donc ça veut dire que tant bino bozu déjà ba cours bo s'il faut tika bat mususu ba lekana simana bino. Alors tant que c'est ce que mambo ba pesa bana ba médaille au fête mo ya famille ndi yango to yaka na wenge bat balongwa te bat basi ça court à quelque part à créer entreprise à créer société kuna pe na wenge bana mususu ba e c'est pe lobi bazui ba court et koti bango ba créer ba société na bango mais là c'est que ba tikinda parce que moi na to comme na l'art ato comme ni mais parler ba bossa na ngote donc voilà moi na ba bossa na parler azamo na libabe donc moi na opa finga bisika uti azamo na libabe. Donc papa wa botio maman wa botio donc ato commune ni nataza ki pauvre il faut quitter faut ngum maman oya liboso na ye ce que zota la wera na ba événement minene bongo wera lo ba lisuté parce que naza je crois na cause journaliste asuka oya mona wera na loge era obima vidéo mo zota mola wera otambola ezaka ngana cameraman nanga on mona ki en plus ozaki le seul cameraman na mona ki na entrée à bien sûr entrée voilà parce que na koti bona loge wera Nathalie a lobati. En plus, tu as la mona ne mwasi, a lobisa mais a lobati. Avant que calme a la batu. Si azo bima, azo ke mwata. Na si de la forêt bonne chance. Atalinga ka ne longi, a longo le longi. Na be événement e mine de bongo wega alinga ka nini. Anga ko mandenge ni. En fait le roi de la forêt a ça montoir lo baraté. Ya lo concert et les guides. Nous les guides comment na télé. A ça le plein bat baloba ki wera sila, wera boy. Et ben non derrière bino. Non. Bato baloba wera sila c'est parce que ba vanda na les rois de la forêt. On se comprend. Les lots bana oh ça fait plaisir après 15 ans les to bana oh ba comme la 14 bando ka histoire à Weranson.
Les gens vont vivre en haut. Bah 12 ans, bah 13 ans, bah 14 ans, bah 15 ans, bah 16 ans, bah 17 ans. On s'en comprendre. C'est comme ça. Donc, pour répondre à la question, le roi de la forêt à l'Obaraté, en fait, il est à l'ingarabaï preuve, à Salakande, à Salakatroum à l'Obaraté. Même à tant qu'on a répété, à la vendre tranquille, mais soit à une place, quand on fait guitare, il est quand on sait bon, il faut ça la bouille. Quand on fait ça la bouille. Donc, il y a un peu de platon, il y a un salle qui plein, oh, on a bouille, mais on a ça en côté. Bon, on a répété. Tu vois? Donc, bien aller à la maîtrise. Il y a un moment où vous avez une loge, on a une maîtrise en l'Obaraté. Petit concert et bandaka l'obéité. Donc concert est silné, voilà, on a commencé là na batu. Obeta pe, obeta malewa. Ouais, na beta malewa, ouais. Obeta malewa. Ouais, ouais. Tozwa malewa monke. Malewa na beta qui deuxième volume. Na beta ka. C'est là. C'est là. Nabia. Okoki ko zonga na maison mère. Mais cop no yango. Et le roi fanatique n'a pas. Yo mo so comprendre que cop no esimba mingi na maison mère. Les banda yo mo comme sozo bundana. Bo bangate ba fanatique à maison mère na ebi que Souena Bino ezake nazalawana mais na ebi sabino papa imo ayebi ni na kosa pona mwana na ye c'est que salami pour wapa na ozana bino voilà to profiter to pesa artiste musicien soliste ndeko na Jamba pardon Jamba place azali to pesi beta concert à Bill bonsoir accompagnement nazana yepe ah ouais voilà donc voilà c'est ça nabik ba fanatique à maison mère bazolo ba kimbango na linga to tigla baleki ba beta pe baye babango pe ba salama omoni na ba jeune na biso bazoya surtout ngai na pesaka concert na bato ba na maison mère ou baya kataki ba soliste ko beta na wenge ils ont ma bête mais faut qu'on crée faut qu'on salga ba créativité oh azo beta on a dango la zo créer bah normalement nana betité soit bête un album je crois que a problème ça où ils en a ventre na tu vois non PCP conseil ce qui l'album abim ça où ils en a ventre le spectacle à minena bon biso ba zénith de Paris de sala biso on ba grand ba spectacle à minena bonnet ba Paris à Rennes c'est ngapino ye yo tikele problème mais ça que yo tikele espace te na tikele espace aye le koleso sala na nous pas si le koza ko vimba mais non il fallait otika ke ko lokandeko tika ndeko loki était otika beta concert ngai nazala ko la marque déposée osomona teke nazaki na podium wana ye mutabeta ki bolongwa nzela parce que nazali na posa abeta ta yango parce que tanga beti son wana batu tout ba linga ba na zo beta tant ba tala omoni ke na image tant ba mona mama oyebani pe tu vois parce que soko beti yango te batu ba cha okate c'est na nga na za égoïste te na yeka kama mona bon na nga mo ka fona beta bolonga batu nyos ba yebi wana kimbango ata mutakangi miso c'est sora na zo beta eza kimbango alors na pesa ki chance wana abeta solo wana pour mukile monde entier et mona comme ça ba yeba ke oui na maison mère to na soliste na biso o pe
abetaka bien longola pe biloko ba flamme longola biloko ba kimbangu donc nga naza marque déposé na wele la raté na sala rende trop donc na pesi ya musique ouais ya musique na pesi mbo la sazali donc na wele la raté étoile ata mutalinga ipufe onde nini yeba ki so za nzambe oza likolo na tamu ki ka to sala ki spectacle ka to sala ki na Belgique bilombo moni mangambe salami donc yo so na comprendre bien yo po esimba obeta bien na conseil faut bilazala partout bien les fois zala yo faut za wana Jamaïque ça za beta bien moi Jamaïque ne to beta ki nzimba Augustine Jamaïque aza wasabu obindula na lili lo beso ma be a lo beso honorable lo beso na beta na penser sous na brigade Sarbati zo ba yipela tondo yana yipela tondo yana la comprendre na penser sous na brigade na place Nabia, pardon, tambutala ka wenge ya bino na balo beso ba brigade bino nyoso wana na wenge ya lelo. Différence c'est ça? Question tout ninga eza lokolo tout na boye. Ndeto bota mana mokilo munam tazane longi na ye. Donc mutu moko te okoza mutu okokani meza yote. Vous comprenez? Donc on a coupé sa réponse on a tenu ba ke wenge na biso ko wenge ba bil peza wenge en fait wenge da génération à génération mais na ko lobate ke ya biso ezala ki malamu ou ya biso ezala ki mabe non on a biso ka ke mutu na mokilo o azane longi na ye. Voilà. Donc voilà. 12 années pour to komina biso na suka. 12 eza et leur membre o comprendre te mes salami. Na okite? Et leur mo yo comprendre te mes salami. 12 en fait 12 est le pépé en fait tant que ça la maramtaye baraté oh soit des AP 12 okuta na 12 et on a côté na ouais na côté na opé okuta na ouais merci vraiment mais ka kopé ça bat nombo te après olal exceptionnel au moins li bangamba moto ouais on a pc boss Ibra zo landa biso maboko bank boss Ibra na pc mbote kota zali impresario Guilain OM service na pc mbote kota zali ado lung 0049 et Mishka Kabeya na peso mbote kodozali et maman na David Fana ba beauté mère chef on a mère à parler voilà qu'il est le pétrolier voilà azolanda biso et na bosani petit nangai merveille ya mado ya zo traduction na Canada donc ba tout bazo soutenir ngai comment dire Stellon na PCP mbote kotazali donc je crois que ba tumsu seye bozana concert mo bobong ça na bil tozana concert ya à part mes sommaires te na bil quand tozobeta le 21 vendredi au na samouraï ouais d'accord ba samouraï on se bata na poto to na samouraï to na J4 to na ba samouraï on se bata na Belgique boya banzinga nkuvu donc ba ça déjà na Paris toujours répéter na bango le to na répétition donc concert est dans l'IS1 na makasi ya mon grand producteur Jires Nzeza Jires Nzeza organisant donc bateau tout au bill ba linga ki bila pesa bango so place boya na l'IS1 voilà wa pena boyo pena ba zero pesa na suka ko zero aussi ça on a suka to komina biso na suka presque ngana pesi maître Ngombe place auto la biso maître Ngombe merci na yo pa fezola movier merci place auto la biso to pesa lisusu mbote na Jéri Chibangu merci place auto la biso et Thierry Luangu na Jimmy salon la Médor ba biso ngana bisa so ke na 91 faut le kana salon Jimmy la Médor OK to ça les photos les 14 le moko yo suki ça po yo mto la na biso
Yesu. Ah, c'est Léo. Zela. Nabia. Émission bien boyée, émission d'Angana Baby Sangote, émission bien, émission. Kimba Moussa non. Bon regretter na Oyo Adjan ya Salibino. Adjan azaki malade. Azali ni. Azaki malade. Azali malade. Adjan azaki malade. Papa boni 12 ans quand il biso to mo. Adjan abana belani. Adjan azaki malade. Adjan aya poto kala faut comprendre. Adjan tinda yaki bon andola ta mantote. Vous comprendre Mali les kota qui et bomier voix. Kuna na Kenya ezaki amelai wisi obila lobaki a raté vol. Awa na concert a raté vocal na imoko la coste en tout cas la coste andola ta mantote. La coste a muté mama bev. La coste a moyembe loko wana chaque jour na ba vidéo. Disait la coste. Awa mbo mi konyoso. Père le bibi a dit que vocal en so ngosa ko na drinkité. Soza na drink pour les 10 000 personnes. Non mais jour wana vraiment ngamona zaki na loge tout ça qui na business tout ça qui wana franchement amela guité. Voilà, merci vraiment, merci Nabatou. Au talibiso presque partout. Bravo les sous na wenge musique à Mobimba mais bravo na Weranson. Continuez toujours comme ça. Retour na haut déjà. Kimia na mabota na bino. Merci. Gino Bilele. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.